Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous allez brancher sur la 3W Radio-Télévision Lisolo et vous allez toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vos pertales. Lelo nae na motuna moko na kotuna bandeko na ngai ba congolais pe ba congolaise. Politique nini oyo erenyaka na kati ya République démocratique du Congo oyo tomonaka ke po ozala sentinelle, cela veut dire il faut ala papa ya mukolo e bande na ba âge ba 60 ans. Boye bisangai bandeko na ngai oyo bozali na Europe na pays nini oyo bino bomona ke sentinelle akoki kozala kaka tata ya mukolo ndenge tomonaka na kati na mboka na biso mboka ya Congo ba sentinelle nyonso bazali ba tata ya mikolo ya ba 65 ans ya ba 60 ans ya ba 70 ans omona papa bongo oyo akomi déjà vieux azali na droit ya retraite azali na droit à vivre bien mais komona soko kei na ba mapango nyonso tu ya bato pona komona surveillant o to bengi sentinelle ezali kaka batata oyo mukolo bandeko bokolanda image oyo pe bokolanda masolo oyo boyebisa ngai politique nini oyo ezali kosalama na kati na mboka ya Congo ba papa ya 50 ans ba papa ya 60 ans ba papa ya 65 ans oyo bakoli déjà esengeli bazwa retraite na bango mais bazali kosala mosala ya sentinelle boyebisa ngai soki miyibi baye koyiba tata oyo azali na 65 ans 70 ans akosimba machette akopapa muyibi est-ce que akoki kolanda muyibi ou bien pona kokoma sentinelle ndenge tomonaka na mikili ya poto bato bazali kosala sécurité bato bazali kosala ba surveillance ezali ba jeune. Pourquoi ba jeune? Parce que ba jeune bazali na makasi na nzoto akoki kolanda muyibi akoki ko sala nyonso tu pona kokanga muyibi. Mais papa oyo ya 65 ans ya 75 ans bandeko na ngai boyebisa ngai est-ce que papa bongo akoki kolanda muyibi akoki kokanga mais est-ce que politique oyo ba politicien congolais basalaka na kati na Congo bamonaka teke ba papa wana il faut banda kokanga tous les bateaux oyo bazali kosesa ba père wana misala ki sentinelle oyo bakomi déjà mikolo ke baluka ba jeune ya solo bandeko. Message on a kopesa vraiment au Bolandi. Bon, mais pour ça, le commentaire na c'est pourquoi kaka na Congo sentinelle à mukolo face à la tata tandis que ba jeune bazali. Est-ce que tata akoki kokanga muyibi, tata akoki kokima mbango. Makasi ni tata zali nango na âge ya bongo tozali komona na poto ba mibange bazui tana bango ya retraite ba pema. Mais ba père na biso bazali kopema te na âge ya bongo kaka ki sentinelle bazali kosala. Et ça qui toujours y a bino DSV Diana sur le photo de vos pertales. Na yega kana message parce que na moni trop c'est trop politique wana il faut pas changer en mot. Voilà na tiki bino bye bye. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona elo tolingi tomona elonga na yo